Mbote na bino besika bozwami na mokolo ya lelo ya solo ngonga na biso dali ekoki pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo dali émission oyo ekopesa maka epai na ngai ndeko na bino Papa Lambert Makwemimo awa na mboka Paris France. Ya solo émission na ngai ekolanda maka kati na mokili mobimba pe na pesaka bino merci na confiance bokola kisaka epai na biso bandeko na bino na kati na émission masolo na Ratelki Europe po ete bolanda ka biso tango nyonso pe na makambo tozali kolobela bino na tina mosusu te tozali kolobela obele makambo ya monene ya Papa Simon Kimbangu. Ya solo tozali kolobela ke Papa Simon Kimbangu ye molimo mosantu. Kasi na mokola ya lelo ngai ndeko na bi Papa Lambert Makwemimo pe ndeko na biso Papa Espoir moko oyo ba pandisango na kati na mboka na Ratelki na Nkamba Yerusalemi biso nyonso na bandeko nyonso ya kati na mboka Nkamba Yerusalemi tobongisami po ete tokwa kolakisa bino monena Papa Simon Kimbangu tokolobaka Papa Simon Kimbangu yende molimo mosanto pe tokolobaka yango Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosanto. Kasi na mokola lelo kaka tozongeli ndenge zalaki mikole uti koleka toyambaki papa na biso Papa André oyo Papa Diacre André oyo ayaki kolobela biso likambo na bilembo kasi lelo susu tokozongisa ye po ete akwa kolobela biso likambo na Trinité. Papa, mbote no papa. Mbote papa, journaliste. Merci papa, lelo susu to bengisi po mbateta kana kati na centenaire oyo to ali kolobela likambo Papa Simon Kimbangu pe bana na ye oyo aboti na kati na libota na ye oyo ba ye kolakisa bilembo na émission to wuta kosala mikole wuti koleka papa kisolokele papa dialungana papa diangenda kuntima ndeto wi komona ke na kati na bango misato bakimbangiste to kolobaka bazali ba trité Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe limo santo. Mais na kati na mokili na mokola lelo na kati na Bible tengi tozali koloba yango ekomami kasi tokoye batu bakoye bakate elingi koloba nini yango wana lelo lisusu to bengisi papa ozongela biso po ete olobela biso olimbolela biso liboso likambo ya liboso papa na kanisa omibimisi sima na yango pesi mbala moko nde tokotuna mituna tolobela likambo na Trinité oyo bakimbangisa bakolobaka 3 égale 1 yango papa liboso nanu mibimisa nanu loba kombo na yope parce que batu basi baye po ba uti ko na bilembo mais to lingisi su lelo o mibimisa mpo yete to continuer émission na biso. Merci batata pe ba mama na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu ngai nazali kaka wabino Papa André Balekelai moponami ya tata Simon Kimbangu na kati ya Lingomba na ye ndenge tozalaki na mukulu wana nazali selo na kati ya Lingomba tozali kolobela makambo etali bilembo bilembo emonanaka lolenga na lolenge tokoki komona bilembo na banzete soko ke na nzete otali na nzete okomona bilembo exemple soko otali nzete okomona banzela nzela soko otali na makase ya banzete okomona banzela nzela ou bien ba couleur différent bilembo mosusu ekoko zala na makomi bilembo mosusu ekoki kozala na ba nombre be ba chiffre ndeka to bengaka mais lelo tokolobela bilembo oyo elobi likambo ya 3 est égal 1 oyo tolobaka Trinité lelo la Trinité Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe ole elingi koloba nini Trinité wana papa na pese malo. Merci papa journaliste eloko nyonso ezalaka na ebandeli nango okomona moto mosusu azwi likambo to azwi litei azwi yango na katikati malamu kozwa likambo na mozindo nango ebandaki wapi ekokende kosuka wapi lelo biso bakimangisi komi kobenga ka Trinité lelo papa journaliste na balandi na biso tokolakisa eloko nini babengi Trinité euti pe wapi kombo Trinité euti wapi euti na bilembo oya ba chiffre to nombre Trinité ebombami na ba chiffre misatu soki otali kombo Trinité ezali kopesa biso bilembo ou bien cette lettre wana ezali kopesa biso ndimbola ya tata Nzambe atambolaka na bilembo sambo nde sete wana
trinité yango nde kolakisa biso ke ezali lisanga oyo esangisi bato misato na moko. Bato wana bazali lokola biso te, bazali banzambe. Bato mususu bakolobaka na mokili ke o nzambe akufa. O bobandaki kobenga tata na bino jangende azali nzambe kasi akufiti. Bobandaki kobenga papa jalunga ndika azali nzambe sa akufiti. Bobandaki kobenga papa kisolokela azali nzambe te. Banzambe bakufaka te, nzambe akufaka te. Yango tolobi ke trinité ezali kombo oyo ezali kopesa biso makambo minene oyo tokotangela bino. Trinité esukaka te, ezaka na suka te. Ezali changement ya kombo, ezali changement ya image, ezali changement ya temps. Nzambe asalaka musala na ba temps pe ba période. Ndenge tolobi ke trinité ebandi na Ancien Testament na Nouveau Testament. Bozo nano ba chiffre eza na kati ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Tozali na 66 livres oye komami na Ancien Testament na Nouveau Testament. Na lobi ke tozali na 66 livres oye ezali na Ancien Testament na Nouveau Testament. Soki ozui 6 plus 6 okomone kopesa biso 12. Soki ozui 1 plus 2 ekopesa biso 3. 3 wana nde ekopesa biso liboki oyo ekosangisa kombo etolobi ke trinité. Trinité bandi na kati ya Biblia yango bandaki koyeba te. Lelo bato mususu bakopesa ba témoignage na kati ya Biblia balobi ke obamonaki mulimo monsanto na lolenge boye na lolenge boye. Par exemple soki tokena na mokanda ya Genèse chapitre 1. Lelo komonike mulimo monsanto azalaki na image lokolo ya pigeon. Biso nyonso toyebi ayaki na elilingi lokolo ya pigeon. Nazali kopesa bino par exemple raison. Pigeon eleki koloba nini? Tozonano bilembo wana to traduire yango, to tala yango, to fimpa yango malamu. Pigeon elingi koloba nini? Pe kopesa biso personne. Image. Je kopesa biso Jean. Et kopesa biso éclaireur esprit. Non inconnu. Enwana non inconnu. On a pigeon. Na pigeon. Azali personne. Alati image ayekela po tatanzamba mi bongolaka. A comme une pigeon. A comme pigeon. Oh batoza kolobela lelo moli monsanto. Moli monsanto ndeko wana. Ami bongola kitango wana. Po iba mi bongana kabandaki kotambola kaka na lolenge ya pigeon, po nani na bandaki kolata pigeon. Tango tatanzamba yebisaki Noé sala masuwa. Noé sali masuwa. Bokota na masuwa bakoti na masuwa. Mbule beti après 40 jours. Atindi korbo. Korbo kendota na mokili soki mai eseka uki. Eseka uki. Korbo tango akeyi. Liaka ne. Esengo kaka miko na miko. Odio batinda soso, batinda soki ndeke nini baye ko mesi soso pigeon. Kende kota. Pigeon akeyi azonga iko pesa réponse. Mama ki mpamvita bilembo. Tango bakangiye. Alobi oh bandeko bajene boya bozo mwana oyo bo batela ye. Mikolo koya mwana oya kosunga bino bajene balobi biso to kosimba te. Ba mama na ngai boya bozo mwana oyo mikolo koya kokola kosunga bino biso to kosimba te. Batata bozo mwana oyo biso to kosimba te. Bazo ki mama ki mpamvita na mwana na yeba china mukongo batombi ndeke pigeon ebie pigeon likoko biso. Yango tolobi ke tata nzambe amibomba kana ekelamu oyo ye moko asa monike na akoki. Yango pigeon ya pombi. Pigeon wana lelo tokokoloba nani kibango te. Na ndenge kasi na pese éclaircissement. Esprit babanda ko benga ya azali pigeon. Nkole ce tango bazui ba pesi ye batem. Elo ni ne mona klikolo. Pigeon te. Pigeon. Tata nzambe amibongo laka. Yango toyebi ke trinité ebimi na bosangisi. Ya 66 livres o eza na Ancien Testament na Nouveau Testament. Yango tolobi Ancien Testament ekomimisa biso kombo ancien monono. Oya kotangwisa biso, oya kopesa biso éclaircissement. Yango wana trinité ekopesa biso 7 lettres ndenge tolobaki. Cette lettre wana ekopesa biso signification ke molimo monsanto atambolaka na bilongi sambo. Akoki kotambola na ya elilingi ya ndeke okoyeba te.
ndeka teme azo yebiso likamu cho molimu santo lobi likamu lokolo ozali na molimu ya bososolite ozali koyeba bilembo te okomona na yo ke ezali nde molimu santo kolata moto elongi mususu boye aye epai na yo okososola ye te yango seto ezali komanifeste bilembo sambo yoli musanto atambolaka nango sikoyo trinité te ekopesa biso tu te wana te ekopesa biso batu omoni tata nzambe azalaki na mokili oyo me bato babandaki koyeba ye te babandaki komona ye te batu nzambe asalaka bato na mokili oyo me moto akoki koyeba te lelo nakoyebisa yo ke ntango ya Noe tata nzambe azalaki papa Jangenda azalaki papa Simon Kimbangu azalaki papa Kisolokela azalaki na ntango ya Noe me wana ko eza sujet mosusu tokolobela ngo ntango mosusu mpo bato bakolobaka ke o Abraham bato bakolobaka ke Noe kaka ye wana Simon Kimbangu amizalelaki na mokili yango apesaki réponse na baboti na ye bino bozobenga ngai ke mwana ngai nazali mwana te bino nano obotamaki te ngai nazalaki na mokili oyo Kimbangu amizalelaki azali enceinte moto ya kala koko ya bakoko yango tolobi ke trinité ekufaka te yango tolobi ke trinité euti na bible na chiffre ya bosangisi 66 livres esali 12 wana tosali 1 plus 2 epesi 3 wana nde banzambe misato bango nde baza na kati ya bible bazingi bible wana banzambe ngo siko banani tozali na papa Kisolokela lokelo azali nzambe molimo nzambe tata tozana papa Jalonga na kianga ni tobenge nkolo Yesu tozana papa Jangenda kuntima aza molimo monsanto yemo papa Simon Kimbangu kianga mais papa Simon Kimbangu kianga ni ndengo utu koloba nzambe molimo monsanto azali koloba pona kolobela likambu ya sika lobela no yakala mena tangu nakala wana koloba nzambe ya Isaac nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac nzambe ya Jacob banzambe wana bango tsusu te baza na trinité et comme surtout nzambe ya Kisolokele nzambe ya Lunga nzambe ya Jangenda bongo banzambe ya Abraham ba nzambe bango tsusu te lelo. Merci papa journaliste yebeke banda tata nzambe asali mokili aponaki bikolo mibale ou bien bato mibale mabota mibale aponaki libote ya Israël oyo bapesaki mvoila na Yuda lelo tour ya mibale oyo aye kopona Afrique oyo ezali kotambwisa na ye moko papa Simon Kimbangu bawana bazaki ba patriarche baspécialement mokumba ya pouvoir ya mokili na ya bunzambe mais oyo toza na ye azali ye moko nzambe molimo santo yango nde tokolobela ke bomona ke akobima na trinité ndenge nini po tozali na lisolo etali trinité nzambe ya Abraham Isaac Jacob bazalaki balobeli oyo nzambe aponaki po ete basunga libota ya Israël toyebeke bapaye ezalaki ebele mabota ezalaki ebele mais nzambe lokola asalaka mosala na libota moko yango na aponaki bato wana na batour oyoki na trinité atolobiki likambo ya tour tour ya Abraham nzambe asalaki mosala na lolenge mosusu ya Isaac asalaki mosala na lolenge mosusu ya Jacob asalaki mosala na lolenge mosusu mais lokola baboyaki kotosa te likambo elingaki etikala epai na bango soko okei na Genèse chapitre 49 verset 10 et 49 okoyoka ke lingendo oyo bapesaki Yuda bapesaki ye condition balobi ke nzete oyo ya bokonzi lokola tozali kopesa yo yango soki botosi mokonzi oyo akoya kolo lingenda oyo bokonzi kotika libele na kati na maboko na bino liboti ya Yuda mais soki boboyi kotosa yango bakobotola bino lingendo oyo bakopesa libota mosusu malobe ezali na Genèse ndenge nalobi ke baponaki bikolo mibale poso ya mundele Yuda na poso ya moto mwini yango na pesi réponse na la question ke yebe ke nzamba asaka misala na bato Isaac Abraham nani na Esau bazali ba patriarche tozo benga ba patriarche awa papa Simon Kimbangu azali molimo monsanto yango nalobi ke Kimbangu kombo Kimbangu ezopesa biso 8 lettres wana nalobi ke homme unique inspirateur te wana kopesa biso terre oyo tozali kofanda ye moko wana lokola kombo ezali na ba variation Kimbangu tolobi azali kwa tulem amibongolaka kaka kombo moko wana ekopesa biso testament témoin oculaire yakala lelo soki nalobi ke Abraham yaka opesa ngai éclaircissement ya makambo bana ko sala papa journaliste na yebite Abraham akobimao na yebite
Ya bon, Jacob, yaka opesa nga éclaircissement makambo bana ko sala. Na yebite. Mais lelo soki na keye pa Kimbangu na biki Kimbangu pesa ngai lisolo ya kulumbimbi. Tour de Babel et yaki ndenge nini? Kimbangu akopesa ezalaki boye. Po yeba ke éclaircissement mususu ito. Moni biso na miso. Tosi to moni akoko ya Abraham. Papa journaliste soko yebite. Awa. Nani moto akopesa biso témoignage wana? Molimo monsanto monunu, moto ya kala. Yango nde omoni na lobike bango bazaki ba patriarche bazaki ba lobeli kwete batambwisa libota wana me awa tozali na ye moko afandi kati na biso ndenge lisangi ekotaki na likolo nzambe tata nkolo tata mulimisa balobaki ke tokita na mokili tokende kotonga na mokili bakitaki awa na mokili bango misatu yango nde misatu na bango nde tozali kolobela ezali trinité yango wana tozokende ndenge tozali kokende na lisolo ya bilembo ya trinité na lobike trinité ezali na 7 lettres Nzambe amibongola kana bikelamu. Akoko mibongola na moto. Ndenge topesa exemple ya nani pigeon. Nzambe akomibongola na batu. Ye Nzambe wana azali ko multiplier na trinité, azali ko multiplier na réincarnation, azali ko multiplier na incarnation. Yango yoke Nzambe akofaka te, achanja kaka nzoto. Nakanisi ke papa soki tolingi totala lelo tosala kalikili. Po yeba ya solo ke Trinité zali ya solo. Oh. Bino aussi bomono wapi na libota. Bato babota mi par exemple misatu. Bato wana bazi ba kombo wana ezalaka na libota te. Histoire ya batata misatu to yebi yango tango babota maki. Tango babota babaki solo kele balingi bapese kombo na famille. Papa Simon Kimbangu bwa lo vite wana kombo te. Apesi kombo ya kisolo kele. To sale recherche na liboto ya ba Papa Simon Kimbangu. Kombo kisolo ke les ali wapi bosa les recherches bo bisa yango esa isi komo kote na libota bosa les recherches Kimbangu auta wapi na libota wana soki bosa esa bazaki na koko na bango kombo Kimbangu ayebana kite pe azali te jalungana tango bapese jalungana bato famille baloki bapese kombo Papa Simon Kimbangu alobi te wana kombo ela yete Papa Janken wana kombo na yete bango moko bayaki na bakombo na bango yango papa oyoki na lobike papa kisolokela ye na kombo ke kiso Papa jalunga na ye kombo ja Papa Janken na ye na kombo ja ezali kambote bazali misatu soko tali lisusu misatu na bango wana bazali na bakombo kaka égal 10 lettres 10 lettres wana tango kosangisa yango okomona kaka chiffre 3 ekobima soki tokeye na phase mususu papa kisolokela botami na 1914 soki ozwi 19 à part ozwi 14 à part siko tokosalela kaka bambula pamba 14 1 plus 4 est égal à 5 tokeye papa jalungana kiangani Apotami na 1916, tozwi kaka 16. 1 plus 6 est égal à 7. Tokei papa ja ngene kuntima. 1 plus 8 est égal à 9. Tozwa 9 plus 7. Et qu'on peut combien papa journaliste? 9 plus 7, 16. 16. Ce qui tozwi 16 plus 5 égale combien? 16 plus 5, 21. 21. 2 plus 1 est égal à combien? 3. Baza la trinité. Baza trinité. Baza trinité. Wana ndenge yo lobeli. Soki mu modèle mususu ekoki kozala baninga bakoki ko prouver biso. Pamba te wana yali makanisi oyo. Ezali makanisi te. Ndenge inspiration na yeye. Ndenge Nzambe alakisi. Ezali makanisi te, ezali bongo ya komona ke ezali bongo te. Akoki ko prouver biso. Alakisa biso ngoli. Oui, alakisa biso. Parfois yoko kende kuna parfois ko kozwa ata numéro. Batu na biso ke euti wa pezande eza bongo te. Alakisa biso ke ezali bongo te, alakisa biso modèle ya trinité mususu. Po bana mokili mobimba. Nanu to moni te ke balobi ke molimo monsanto mususu abimi kombo na ye Jean kuna na Europe na yebite. Molimo monsanto mususu abimi kuna na Zambie kombo na ye Simon Kimbangu na yebite. Bazali komona na ba tozali komona pe ba lelo oyo bazali kobima mutu moka bimi ndenge to mona kike mikolo uti koleka mama na biso autaki kotika biso azaki koyembela nkolo simisia mais mutu sa alobaki ke ya bimi na ngolu ya molimo monsanto po ete ala musa mama na biso wana donc c'est kazalaki na tokokolo bani na personne na yebisio boye est-ce que ko la kisanga esika balobi ke moto alati nkombo ya nkolo Yesu na mokili abimi atongi ngomba
moto abimi na kombo ya molimo musantu moko abimi quelque part babanga kolata kombo wana mukolo yo kolata kombo wana bakonzi oyo lisifi oya mokilo oyo akolongolo ye na seconde moko bakolata bakombo ya baprofete oyebika mwana te tozali koyeba ngo mais soki tolobi na kati na mokilo tomoni ke papa Simon Kimbangu Kiangani alati kombo wana alobi bopanza sango na kati na mokili mobimba na mbanza sanda ke ngai Simon Kimbangu Kiangani molimo mosala alataki amataki na yango nde nalobi ke tozali na pouvoir na moto ya pesaka pouvoir makambo basalelaka yango wana ezali pouvoir eteni moko ya molimo parfois soki ke ozali ya solo soki ya lokuta eteni ya molimo nde apesaka bango mais molimo ye moko azali mobimba na ye yango bandaki komona tako bakanga balobi yo ozali nani po totali na mikanda balobi ke koliso kotinda motinda alobi ngai nazali envoyer ntumwa yango bakangi ye balobi bon lokola alobi ke ye azali envoyer ale tolakisa ye bazui poison abatie na pigeon po ali akufa poison alobi oh yo poison ngai nde moto napesa bino mayele wana pouvoir ko napesa ngai molimo santo esalaka ye lokote ale po pigeon akangami apumbu ake ale lokola aza mutu makasi ali munduki ba oh ngai moto napesa bino mayele ya kosala pouvoir wana etene ya pouvoir ngai napesa bino ya kosala munduki tu eloko mokote mai ale lokola azolemba te ale bofungola tono bafungoli tono bazui aside bazui basude batie na mai oh ngai moto napesa bino etene moko ya pouvoir wana oyo soko yoki lelo moto abimi na mokili azali prophète akosala makambo ya ndenge na ndenge ezali likambo ya kokamwa te me ezali eteni ya nguya yango wana me tozali na molimo ye moko mobimba na ye ndenge tolobaki kombo oyo trinité tolobaki trinité ezali kopesa biso cette lettre nzambe amibongolaka na bigelamu soki lelo moto ayebi soke eloko telo wana namonaki ndoto boye papa Simon Kimbangu ayi na ilongi mususu aza ekile mona ye akoki komibongola na moto wana po etapesa message na moninga bon trinité yango nde tolobaki ke trinité ezali ba nzambe misatu yango nde lelo bakotunaka biso ke trinité ndenge nini ba papa misatu yango tolobi ke papa Jalungana papa Kisolokele papa Jangena bazali misatu soko tali ba kombo na bango ezali différent soko moni dia elingo de deuxième image dia deuxième image ya nani elobi ke ancien nani yango nde to démontrer que par exemple Jalungana deuxième image ya kala ya nkolo yisu ndenge tolobaki mokolo wana ke nkolo yisu ezali papa Jalungana Kiangani yango alati kombo ya dia misatu wana papa Jangena ye kolati lisusu dia mosusu deuxième image ancien lelo soki tolingi total deuxième image wana tozomona yango te deuxième image wana ya dia Jangenda deuxième image ya nani papa Simon Kimbangu Kiangani soki tosali calcul bozo kombo Simon ezali na 5 lettres Kimbangu ezali na 8 lettres pona koyebeke bango misato bazana kati ya moto moko bakomona na kati ya nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani ozui 5 ya Simon plus 8 lettres ya Kimbangu ekopesa biso 13 wana nde ekopesa biso bilembo ya 1 est égal à 3 na lobeli lisusu na lobike Kisolokele Jalungana Jangenda bazali 3 personnes 30 lettres bon poto yebeke nzambe akufaka te akozalaka na réincarnation akozalaka na incarnation nzambe akufaka te tokomona ba papa misatu na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango nde bomona amemi kombo ya Simon Kimbangu nde sikoyo abombi bango nyonso na kati na ye yango tomoni tokozwa 13 lettres tobi 1 est égal à 3 ou bien 3 est égal à 1 nakanisi papa journaliste wana ezali éclaircissement ya bilembo oyo tolakisi ke trinité ezali bosangisi ya banzambe misato na kati ya nzambe moko tozongeli calcul 1914 tozwi 14 ya papa Kisolokele tozwi 1916 16 ya papa Jalungana toye kozwa 18 ya papa Jangena kuntima tosangisi okomona bango nyonso misato babandaki musala na 21 moto moko ayaki komona na mokili bien kobota na mokili sema ya 21 azalaki te bakombo na bango nyonso be bambula na bango nyonso wana ekoya kosangana na 1921 oyo tata na bango papa Simon Kimbangu bandaki musala donc bango pe bazalaki babandaki musala wana yango trinité ekufaka te papa journaliste
Soki ojali na matoi yoka Mungongo ya Nzambe eliki koloba Soki ojali na matoi yoka Keba Soki ojali na matoi yoka Yomonini keba na tango oyo tozali na yango tango na ngai yalungana bana mobimongiso Yomonini keba na tango oyo tozali na yango tango na ngai yalungana nakitaka ose ona koluka kaka yo mohindo yo libota ya suka bana mobimongiso nakitaka ose ona koluka kaka yo mohindo yo libota ya suka nalelaka na tata ona koluka kaka yo mohindo esika obunga na mokili bana mobimongiso nalelaka na tata ona koluka kaka yo mohindo esika obunga na mokili yo monini keba na tango oyo tozali na yango tango na ngai yalungana bana mobimongiso yo monini keba na tango oyo tozali na yango tango na ngai yalungana nakitaka ose ona koluka kaka yo mohindo yo libota ya suka bana mobimongiso nakitaka ose ona koluka kaka yo mohindo yo libota ya suka nalelaka na tata ona koluka kaka yo mohindo esika obunga na mokili bana mobimongiso nalelaka na tata ona koluka kaka yo mohindo esika obunga na mokili ngai jalungana natei bino bana na ngai okangani kaka na mabe boboi kotika misala na bino oya mabe tango na ngai ebele mina samisa mokili ekozala somo ekimelo ekozala te tango na ngai ebele mina samisa mokili ekozala somo ekimelo ekozala te ngai jalungana natei bino bana na ngai okangani kaka na mabe boboi kotika misala na bino oya mabe tango na ngai ebele mina samisa mokili ekozala somo ekimelo ekozala te tango na ngai ebele mina samisa mokili ekozala somo ekimelo ekozala te kembo na ngai emongisaka kaka na baoyo bapekoli mawa na ngai yanungana banani bakosepela nakembo yo tobongisa biso basanto ya mule mawa na ngai yanungana banani bakosepela nakembo yo tobongisa biso basanto ya mule kembo na ngai emongisaka kaka na baoyo bapekoli mawa na ngai yanungana banani bakosepela nakembo yo tobongisa biso basanto ya mule mawa na ngai yanungana banani bakosepela nakembo yo tobongisa biso basanto ya mule bino bandimi nanga mpona nini bino bobongoli bisaleli na bino
likolela pasi na bino ekosila te. Bino bandimi nanga, mpona nini bino bobongoli bizaleli na bino? Bolingi kolela pasi na bino ekosila te. Bozali kosepela esengo, bozali kosepela, bozali kosepela nani mukama na ngai janungana. Bozali kosepela esengo, bozali kosepela, bozali kosepela bana boyebi likambo te. Bozali kosepela esengo, bozali kosepela, bozali kosepela nani mukama na ngai janungana. Bozali kosepela esengo, bozali kosepela, bozali kosepela bana boyebi likambo te. Moko na moko amikuna soki azali monini ya nani, ambate tango ya esambiselo ebelemi. Moko na moko amikuna soki azali monini ya nani, ambate tango ya esambiselo ebelemi. Nalobaka na bino bandimi, okende kobongola bakakalo bakoma bandimi. Omituna soki botosaki mibeko nanga. Nalobaka na bino bandimi, okende kobongola bakakalo bakoma bandimi. Omituna soki botosaki mibeko nanga. Omituna wana nini pasi oyo ezali kosila bino? Bina bandimi nanga, bina ndeko beni pasi oyo na mokili. Unapaka bandai na bino ya lokuta. Omituna wana nini pasi oyo ezali kosila bino? Bina bandimi nanga, bina ndeko beni pasi oyo na mokili. Unapaka bandai na bino ya lokuta. Esengo, esengo ezali koya, naba oyo batosi mibeko na ngai. Esengo, esengo ezali koya, naba oyo batosi mibeko na ngai. Mawa bana ezali koya, naba oyo balandaka Satana. Mawa bana ezali koya, naba oyo balandaka Satana. Mongongo ya Nzambe lingi koloba mala mokili, bawe na bamokili baleka senzenga moko. Ngai jalungana nalingi na kata mokano yo, weke ngai nasepelisa libota na ngai. Mongongo ya Nzambe lingi koloba mala mokili, bawe na bamokili baleka senzenga moko. Ngai jalungana nalingi na kata mokano yo, weke ngai nasepelisa libota na ngai. Esengo, esengo ezali koya, naba oyo batosi mibeko na ngai. Esengo, esengo ezali koya, naba oyo batosi mibeko na ngai. Mawa bana ezali koya, naba oyo balandaka Satana. Mawa bana ezali koya, naba oyo balandaka Satana.
Merci à solo bande koba na pasimo kimba on est ko lobake Trinité kufaka te. Tozali ko continuer na kati na émission na biso pona ko lobela likamo na Trinité. Mingi ba ko lobaka Nzambe, papa qui solokele Nzambe, Dieu le Père. Papa Dialungana, Dieu le Saint, Dieu le Fils et papa Diangenda, Dieu le Saint-Esprit. Bangomi ça tout na 30 lettres qui solokele 10 lettres, Dialungana 10 lettres, Diangenda 10 lettres. Oyo bangomi ça baboti ba ili na kati na mokili bana 30 pe na bango moko 30 na moko et puis si papa Simon Kimbangu kiangani. Il y a solo mais papa qui solokele asatika biso. Papa Diangenda satika biso, papa Dialungana auti kotika biso, voir notre fêter centenaire na ye na mikolo o ezali ko na le 25 mai 2016. Merci papa. Toyoka nanu kombo nini kumaka munene kubima na kombo Trinité. Trinité d'abord et kopese biso tout. Il y a temps. Chaque temps Nzambe ndenga tolobaki asala ka mosala na lolenge na ye. Ayaki na 21 ndenga tolobeli asali lingomba. Toyebaki image ya lingomba ndenge ezalaki. Afongoli lingomba, lingombe monani, bakangi akena boloko, bakanisi lokola akena boloko, lingombe kokufa, suka lingombe ezali. Papa jangene kuntima bandi deuxième phase. Azui lingomba, atambwisi lingomba na mokili mobimba. Lelo tozali komona. Na poto papa jangene atamboli, esikani natamboli tina mokili. Lingombe tamboli, lingombe monani. Lelo toye komona lisusu. Lokola akei bato banda kokanisa lokola jangene akufi esi lingombe kokufa. Toye komona elombe mobali, ye moko amizweli musala na ye. Ndenga bandaki na 21. Lingombe lelo tozali komona lira ezali Trinité yangunde ezali ko sangisa ezali ko lakisa transformation ya image ya Nzambe akobongola nzoto na ye akobongola nzoto na ye pe akobongola poso na ye soki nzoto yesalamaki na mokilo na maboko ya ye moko nzoto ekolemba ezali lokola mabele mbule beti mabulu ebimi. Tango nzoto ekolemba, il faut batika nzoto wana po ezali enveloppe bazo nzoto mususu. Yango nde omoni tolobi ke Nzambe akufaka te. Trinité azali ti lelo ndenga na lobi ke zokombo Simon Kimbangu Kiangani. Yo moko sala recherche na kopesa réponse te. Simon Kimbangu Kiangani. Akopesa biso combien de lettres? Papa journaliste, na baninga bazali kolanda biso. Tozala mire na recherche. Simon akopesa biso 5 lettres. Kimbangu akopesa biso 8 lettres. Kiangani akopesa biso 8 lettres. Tosangisa 8 plus 8 est égal à combien? 16. Est égal à 16. 16 plus 5 est égal à combien? 21. Car c'est Trinité qu'on va faire. Donc ndenge batali kolobela biso ke papa Simon Kimbangu ya 1921 ye wana ka papa Simon Kimbangu kiangani ya 1951 déjà ka mutu et donc asali transformation ya elongi nzoto soko la histoire na yetango botamaki soki po landi elongi yango mideke ya elongi yango yango oh musu akozala na tembe akoza na tembe biki yete tala na loko tambola na ye azali kotambola na nzoto na ye na mutu na ye ndenge ezalaki kaka ya pasi eza mobimba na ye soki omoni photo mosusu tomoni bazwi liputa balatisi ezaka ye mobimba na ye mais lokola satana akiaki ye te banda likolo nde confusion bozali komona na mokili akoki kondima ye te na kati na mokili ndenge aza wana akoki kondima ye te yango nde échec emonani yango wana mpona kozanga kotosa ye ndenge aboyaki ye likolo akoki kotala na akoki kofukamela ye te yango nde azali kotyola ye ti awa mais mwana tata Simon Kimbangu nyonso tu ayebi madamu ke papa Simon Kimbangu Kiangani yende papa Simon Kimbangu ya lepota tikoyo Simon Kimbangu abotamaki na 1887 tolongula kaka 1800 tozo 87 8 plus 7 est égal à combien? 8 plus 7 ok 15 hein bon tobomba 15 zowa sikoyo 1951 1951 5 plus 1 est égal à combien? 6 6 plus oyo zoaki kuna tolobi ke 1887 1887 bon longole 1900 wa 1800 zoka 87 ya liputa ok zo sikoyo 51 51 ok
Sangisa sikoyo kopesa biso nini? 8 plus 7 égale combien? 15. 15 hein? 1 plus 6 égale combien? 6. Bon, sangisa 6 plus 15 égale combien? 21. 21. Kasi vous autres chat menenge. Yango tatouage journaliste na balandi biso. Papa Simon Kimbangu. Papa pardon. Papa diacre André. Zongela sur ceci kawana. Nalobi boye. Zongela ngoma bebe papa bakoko. Nalobi ke ba Kimbangu bazaka misa tuté mine yité. Mais ba Kimbangu basaka musala na ba tour. Ndenga tolobi trinité ezali tour na temps. Ouais. Simon Kimbangu il y a 1887. Tozui calcul tolobi ke 8 plus 7. Tozui chiffre bien nyonso boko misalela biso moko te toye kozwa 1951 oya ye kobota mo tozana ye lelo papa Simon Kimbangu kyanga tosangisi kaka 87 plus 51 tokomisa combien ça ça les chiffres calculés ça c'est quoi 8 plus 7 égale 15 bon tu sais 5 plus 1 égale 6 15 plus 6 c'est plus 21 nana zali na tema ko yiko pesa biso tango nkolo yisu patanza mazo aki makanisa lobike yo satana ange oyebe kombo na ye baba la ko pesa ye kombo na ye baba na ko pesa Lix Pierre pouvoir na ye zaki Lix Pierre kombo na ye zo rapport oui donc ko pesa na rapport kende pa mwana oh Lix Pierre ngai nana na lisusu mwana wana zalaka na kalisi après nzambe ngai ba ninga mususu balobite to saka kende tatanda zali kotinda ye tango komé pas mwana tinda lobike kende pas molimo monsanto tango komé pas molimo salobi net ngana kolinga lisusu te ende bitumbe bimi babaki na mokiti kuna tosaki yete koya kotosa ye tosa jamais yango nde na lobi bazana libunga mais bango nyonso bazana na kati ya libuya Simon Kimbangu kyanga yango tosali calcul ya trinité kolakise te Simon Kimbangu kyanga ya 87 Simon Kimbangu kyanga ya 51 soko osali ezaka kaka moto moko yo la tisco kombo papa Simon ndenge na kosepelaka mingi papa na 2001 tango toyaki awa na 2001 ngam na filmaki ba image wana ndenge na kosepelaka mingi kulutu na ngai papa Benansilu akolobaka malamu kutu pona ye tosuka kaka Simon Kimbangu donc papa Simon Kimbangu kyangani tolongola kyangani tobenga kaka Simon Kimbangu donc ça na raison ndenge alobela kyango soki tolobi kombo kyangani elingi kolobani bato amukile bakanisa kite lokola biso tobotami na libota ya papa tozali bana ba papa lobike tozali na bana na biso mususu toboti na nzoto ya mususu na molimo kyanga ne balobi eza ya bato eza binote po ba mususu babana ko mibeta to lobike lingoma na biso lokola komi representant eza lingoma na ngai ya yote eza ya bato Kimbangu azali ya yote ya libota na yote tokoki kolongola kyanga ne lingo lobeke ya bato esike route yebani te donc kombo kaka donc papa Simon Kimbangu kyanga non bon tokende kasi na trinité pona ko tokende na suka émission yango na batata pe ba mama ndenga topesi kalikile tolobike trinité ko fakate ezaka batu yango tolakisi bakalikile ndenge nini tokoki kozwa bakalikile oyo kopesi biso éclaircissement bilembo oyo kolakisi te kombo trinité ezali ko tourner wapi na kalikile yango na papa journaliste pona ngana moni pona lelo soko ko kozali suna mo basi na yo moyi tilingi sila
balakisi ndenge bapapa ndenge babotami na bambula na bango ndenge bazali kosala kaka chiffre na bakaliki yango nde topesa réponse na bana na biso. Merci. Ya solo bandeko bana pasi mokimbango to wuti ko lakisa ba wuti ko lakisa na papa Diacre André Balekelai ndenga wuti ko leso olimbisa Balekelai papa Balekelai. Ya solo nzambe azali monene nzambe o biso to landi azali ya solo nzambe molimo mosantu. Pamba tetala makambo azali ko inspirer biso ali ko donc ba révélation oyo makambo e bombama kaka biso mutoko ko loba yango. Na makambo ya mokilo oyo kaka biso kaka bakimbangi soko ko loba yango. Kasi papa Diange na lobaki soki ozalaki kimbangi sete ata osali ndenge nyonso okovanda na yo ta 2 jours te okende. Yango to komonaka muta ye lelo bayambiye meloba kenaye. Pona nini azalaki na ye kimbangi sete aye kaka. Mais yo mona pasi mo kimbango esika ya tala moment to komi nango to komi na centenaire ya papa Dialungana. Kolo esi mesia mais mokili ezali koyeba yango te balobika yo okoyeba yango to la sana kati na mokili mobimba bolingo mibeko pe misala ndenge bapeseli biso yango ou bien ndenge nkoli so lobaki ete bapesi bango miso ya komona te pe ya kotala te kasi bino nzambe apesi bino mayele ya kosusola mabomba me ya bokonzi ya likolo yango na yebisaki yo na yebandeli mokolo tosalaki émission ya ebilembo ya tata Dialungana kiangani nkolo yisuke bazali na fongola te soki ye papa Simon Kimbangu alingi amilakisa epai na yo te okoki koyeba te mais papa Simon Kimbangu asa yebani na mokili mobimba mais tembe eza kaka mpo na bato oyo batiaki ye tembe banda likolo mpo baboyaki te biso tokokofamela ye te mpe tokokondima ye te mais yo ozalaki na chance mpo na nini nkolo yesu ayebisaki ye likambo polele yango wana papa journaliste nakanisi ke ata tomati ata tokiki alobi ke efungula eza na maboko na ye lelo tozali komona bandeko bamindele batumino ndenge bazali koya eloko nini mpe tokoki koloba mpona ke aza nzambe miso na biso ezali komona mais oyo akozala na tembe ya kozanga dute yango nde ekozangisa biso mpe tokota na mboka yelaka ndenge esalamaki na tanga bana na Israel yango wana mpona biso lelo toyebi malamu tomata tokita papa Simon Kimbangu kiangani molimo monsanto olinga te kutike kute ye kaka nakanisi eza bongo papa sologa ekaki likambo olinga te mais misusu bazali koloba kaka na mbebo kaka boya mais na kati na motema azali komona pasi mpona te baza na raison ponkolo yesu azalaki na biteni minei oyo babalaki kola ye mpe aza na bato wana na kati yao banani yango wana oyo balingaka kolia balata bien bazali mpe na kati na yeke abanda kolia abanda kolata abanda komela isi yango oyoki nzembo de bilembo ekomonana bilembo na bango na biso ekokani te mais okozaka koyeba te oyo ya biso te malgré tokutanaka tosabelaka esika moko mais oyo ya biso te yango wana papa biso tokoki kozala na bitu mikolo moko te alobi ke bopanga sango na mokili mobimba papa Simon Kimbangu kiangani azali molimo monsanto tokobanga nani sikoyo na mokili tokobanga moko te lokolo yo sozwaki molimo ya bososi de bayebisaki yo tata ye wana mosusu azali te yango monaka na kangama kaka na ye tala likambo mosusu yango papa journaliste ya solo nini susu papa kisolokelaka matinzela atiki biso ake papa ja ngenda nde moto alingaki azala lokola asilisile biso makambo papa ja ngenda kamatinzela akei ati papa ja lungana lelo papa ja lungana wolieke yenda alingaki ala akende atikali na kiti ya bokonzi tango atika na kiti ya bokonzi aba bandi kotola ye atangi te ayebi eloko moko te mais tango asali mosala na ye après 9 ans ozoloba wana atikaki fungula ya bokonzi pana papa Simon Kimbangu mpona nini atikaki epa papa Simon Kimbangu ye nkolo yesu olobaki nakende kosengela bino mosungi kaka ye moko nde aye kobimisa mosungi na kati na makele na ye nde basalaki na ye remise reprise kuna na bayuda nkolo yesu ameme charge titititi ya nkulusu kaka ye tata na ye ayekobima nde kombo yoki Simon Desire asaki moto mwindo mais yo soki lelo oyo oke tembe tala na mokanda ati bilembo yango wana 13 tekale tukala izomona na te acte des apôtres chapitre 13 okomona nde lisolo wana Simon Desire mpona nini chapitre kaka 13 wana tekale mpona nini na yibi otangisi wana te tozokomona ndenge acte des misala ya bantome chapitre 13 yango nde elobi likambo ya
Simon de Cyrène. Mais yango bateau baza kotangela biso Bible na ba quartier ba mangombe comme belé. Est-ce que Bible yango donc na monique ndengo to ba keza na vraiment bazo comprendre bango te donc. Bango bazo comprendre Bible te. Pona nini? Nkolié sur le baki likambwana. Soki na lingi na pesi bino makambwana bokokoka yango te. Papa jangen ta balobi. Bosa les recherches makasi babi ba faute za ebe. Siko ko kolobela ngandeli. Yango mangombo zali komona bazali ko interpréter Bible wana baye koluka kwa kwanga. Bawe basala ki Bible esiki akota kimbangu baboye kota kimbangu. Nde faute yango wana kata Bible. Na kanisike pona koyeba papa Simon kimbangu na kata Biblia. Na bana yemisatu total na mokanda aja. Poja lobike je suis un évangéliste éclaireur ancien dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Ce qui aujourd'hui Jean chapitre 8 te démontrer que comme kimbangu za na wile na wile. Nde to moni chapitre kadina yango wile. Kimbangu zaki na Bible. To komi na 14. Papa qui solo lokwelo botame na mbula ni 1914. Kendo tanga chapitre oyo verset 14. Okoyoka nini za? Nani wana? Kendo tanga na verset 16. Papa jalonga na botame na mbula ni 1916. Kendo tanga yo moko sala recherche otanga ba numéro nazali kopeso ina Jean chapitre 8 verset 14 16 soka na 18 nani na botama papa jangene kuti kasi oko chate mendenge baza na Bible te bande kuna biso ya Corée tango bayaki aho balobi na papa Joseph Dangena balobi ke to moni lingombo zo tambu isezali ya solo kasi tango to sala recherche na kata Biblia to moni kombo ya Simon Kimbangu te pe ba kombo na bino ezali te esengeli to modifier Bible pour to so ba kombo na bino to cha te bosa les recherches makasi ba kombo na biso ezali donc yango yo to na yebite soki moto akokenda kotanga alimbolela ngana na sens mususu na yebite papa na lobi ke 8 Kimbangu za na 8 lettres soko yebike Kimbangu za na 8 lettres soko otali tango ya Noé ba babika ki combien 8 nana bikisa ki ba tozanga na chiffre 8 soko otali bwato Noé asalaki na temple tozana ezanga makote ezandenge mo Pierre koloba pona fa non ezandenge mais yesiko longo ba ezandenge pona ngana monike bwatu wana kaka iza modele moko abikisaki bango na mbula lelo ayeko bikisa biso yebike tokozobika na liwa ya ngolo bisa oyebi yango ntiste tozoko masu na biso yango ete yango wana kasi yokoloba papa to komi na suka émission na biso de kamini soko ko baksa na suka na likambo atinite pa bateto komi na suka ba tata pe ba mama makambo non surtout poto ye bango ezalaka na Biblia te to soki olingi oyeba makambo ya tata Nzambe tokoyeba makambo ya tata Nzambe 1 Biblia ndenga tolobi ya mibale banzembo ya misato ba témoignage ya minei ndengo bozali komona tozali kosala ba recherche yango papa azali kosenga biso ke bosala ba recherche makasi Kimbangisa azali chercheur lelo soki totali mokanda ya Lik azali ki docteur lelo Lik soki tomoni témoignage lelo na kati ya asala ki recherche makasi pona koyeba munene ya nkolo Yisu lelo ba Kimbangisa tolali pongi to banda kokanisa makambo papa azali koloba lokola papa lobi boy elingi koloba nini recherche ezala makasi pona kati ya recherche tata Nzambe akofongolela biso mabomba mi mususu ezala na kati ya Biblia te parfois yoko kanisa ki makambo nyonso eza na Biblia te Jean chapitre 16 verset 12 ayebiseka bayekoli na yalo bina zana makambo ebele mais soki na pesi bino yango na tango oyo bokokomema yango te mais tango Molimo Santo koya boye pe lisusu ke makambo mingi ba prophète na ba apôtre bakomaki mingi bongaki na minyokoli o babana konyokola bango kasi boye ke Molimo Santo ya bandaki kosako na ba prophète yewo ya yeli susu lelo oya asaki na ba apôtre nkolo Yesu yende tozana ye lelo ye moko Molimo Santo na nzoto na ye mobimba tozali komona ye mama na likambo tokota na recherche makasi tosala moyen nyonso ya kosala po ete toyeba mabomba mi po ete topanza sanga mokili mobimba lelo papa apesi biso mokumba na yebi to Kimangisa esika ozali oso te bato boni obongole bato boni me okobongole pona nini yo moko lingo sala recherche te okei na yo kaka misala okufeli kaka misala mais papa atindi bino na mission bana Israel tango bakotaki na kati ya buumbu bakendelaki makambo misato bakendaki pona formation ya bayeba ndenge ya kosala misala na Egypte lokola Egypte ezalaki grande puissance de bakendaki po ete bayekola ki militaire ki soda pamba te Nzambe azalaki na yelaki ete bango moko bakotonga mboka na bango bakotambwisa mboka na bango toyebi malamu ke administration
soki lelo bino bandeko bozali na mikili ya poto bosala recherche bozwa makambo ezali kosalema kuna me bukoko na biso ezali nini kimbangisme bosala recherche makasi bopanza sanga ya tata Simon Kimbangu me soki bonéglige recherche nakanisi batata pe bamama tokoki koevolue te tokobina kaka esikasi moko oyo nyonso tozali kosala na bino ezali recherche a partir ya recherche tata Molimo Mosantu nde akofongolela biso mabombami po ete tolilakisa ye na kati ya mokili mobimba yango tolobi ke botanga mokanda Esaïe chapitre 43 verset 10 alobi ke bozali batémoin na nga atindi bino po ete bokende koloba ye bolakisi ye na bato yango nakanisi ke muke oyo tozwi na kati ya Biblia muke oyo tozwi batémoignage de banzembo yango nde topesi bino mais tosengi bino pe bobanda koluka ndenge baninga mosusu bazali koluka po ete totombola mosala ya tata Simon Kimbangu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu amen. Merci ame ya solo bana pa Simon Kimbangu tokomi na suka émission na biso eloko tokoko baselisi te pamba te bauti kote ya biso balakisi biso trinité nzambe tata nzambe mwana nzambe Molimo Mosantu yo mutu tozali kolanda biso tina mokola lelo ozali kaka na doute na yo okozala nango okovanda nango yebaka yango mokolo na suka yo moko okotunama moto mwana mutu mwindu soki na nakufite moyen azwa mayele ekozala kate mais biso nazali kosala makasi po ete nano okufite ozwa mayele oyo bazali kolakisa biso ke papa Simon Kimbangu kianga ni yo na Molimo Mosantu kasi bozali koyeba yango te pe bolingi koyeba yango te kasi boyeba yango olinga te papa Simon Kimbangu kianga ye kaka Molimo Mosantu soki alobi A salela A alobi B salela B mais soki alobi A na alobi na yo boy yo ke kopanza sango na yo na ndenge mosusu yebaka yango ozokotia pasi na kati na famille na yo pona lelo na pesi bino merci na bandeko bokolanda biso na ko remercier akabato oyo nyonso azali kosalisa biso surtout na émission masolo bino nyonso to pesi bino bambote pe to pesi merci na Congo mobimba RDC Congo Brazzaville Congo Angola Afrique mobimba pe monde mobimba to pesi bino bambote pe merci na oyo bozali kosala tika ete nguya pa Simon Kimbangu kiangani ekitela bino esika nsu bozali po ete na bino na biso tosala mosala na ye po ete kwa kolongisa mona tangu na suka tosukisi émission na biso wana pe tokomi na mbala yasima merci bandeko na ngai botikala malam papa encore une fois merci mingi papa, en tout cas toujours féliciter yo ozongi lisusu lelo na likambo ya Trinité nzambe abatisela yo et puis afongola yo motu lobi susu tozwa thème mosusu oyo oyo etikali na biso papa Simon Kimbangu Molimo Mosantu bongo mama Mwilu azali nani motu thème mosusu to ko développer yango wana merci na papa espoir to pesio merci mingi na musalo zali ko sala ya kitoko